Arnold Mfuma diamba oyo soki na pelisi boye bomone moto zopela c'est que noiler alinga noale na ye na bière weza bière ba russe bomone na ba étiquette eza na place moi 450 € et keka po ozwa saki ya mpusu boye mobali faut tambola boye ata mutata en France soka noale loko yo abani ko noale et pe c'est boule jamais boule kini ya wana ebisibino ke ba noaler ya poto bande ko na biso même ya ba congolais ba sénégalais ba maliens tous les mutu anoala ka azanoko batimba ya batolikaya za passe pour mona mutu amelaka likaya amelaka diamba boy asala ba désordre na nzela parce que eloko yo mobuta on pekisango na kosenga bayelangai whisky. L'art d'illuminer votre beauté. Actrice de tous les désirs, de toutes les émotions. Grâce Beauté vous invite à la découverte de soi, à l'élégance du geste qui réveille. Au jeu de la séduction qui transcende, à la quête de sa vérité. Acheter Grâce Beauté, c'est offrir à son teint un éclat qui lui ressemble. Laisser ses couleurs effacées aux femmes effacées. Ne choisir que la lumière, choisir d'entrer dans la lumière. Un concept lumineux et une rencontre de l'art et la cosmétique. Grâce Beauté Cosmétique Paris est une création lumineuse et audacieuse, née de la rencontre entre un atelier de beauté spécialisé en cosmétique ethnique, de l'art en hommage à la femme noire et de la femme noire à la quête de la beauté universelle. Deux univers intemporels dont l'inspiration se nourrit de la même splendeur féminine. Arnold Mfuma. Salut et bienvenue sur WW Congo Direct TV officiel. Arnold Mfuma. Bon dimanche à tout le monde. Oyo bazolanda biso na site na biso avis du public. Nazali na besoin to kabula ngana bino likambo yo. Parce que likambo depuis nazala ye mona muke na bana olingana ye ba différence nango. Lelo to komeko sa ba pratique pe kozala bo comprendre bali boso bo mona ba biloko bo mona. Na kati ya saki oyo ezana dossier moko ezali awa. Bo moni saki pe depuis na eta obe na ona legal. Bo moni na ba étiquette ezana place. Moi 450 € et keka po ozwa saki ya mpusu boy. Mobali faut tambola boy. Dossier ni ezana kata saki oto nito solo la. To fongola sac pour tozwa dossier. Merci. Dossier tozana ngo lelo to nito partager na bino to solo la sur makambo etali différence entre diamba na whisky na bière. Ah, et c'est un plaisir pour nous yoka likamba boy. Bande ko na biso oyo ba nualaka oyo ba melaka diamba. Diamba ne ba nualaka wana. Différence na bango ezanini parce que ezana ba noaler mususu ba noaler ba melaka diamba ba linga ka kutu osimba bière te. Parce que bière to éviter bière de salaranine. Ba linga pe ko simba whisky te. Toko banda na diamba. J'espère bolimbi seza yanga ite. Eza yanga te, eza ya leombo mate. Pli oyo bozomona oyo te di soro sala ba gros plan. Pli oyo ezali pli ya noir. Oyo eza noir ya bateke, bande ko bakota kinango awa, oyo ba yaki coupe du monde. Pli oyo ezali pli ya diamba. Mais na komela te, bokanza te na komela, na komela ngate. Na ndima te frère na ngai Olivier Momo, papa social na Suède. Olivier Momo, papa social. A olingate na mela diamba. Guilain de Valère, mutunanga na kata Suède, gouverneur à Suède. A olingate na mela diamba. D'accord, na kitisi diamba. Yango yo. Diamba oyo nde bozomona yango, diamba oyo soki na pelisi boye. Bomone moto zopela. C'est que noiler alinga noale. D'accord, nako boma pongai mutu nazo noale te. Bobanga na binote nako noale on peut après émission te po ko mo bulela après émission on noale. Na on noale te. Na tiawa leomboma. Na on noale te. Makamoni ni diamba esalaka diamba oyo bozomona na simbi.
batu bamelaka diamba me bakonzi ya minene ba mboke belé ba pekisaka diamba Mobutu abanda pe ko pekisa batu diamba me ba noko mususu babanda ko mela babia Mobutu azaka nzunzu par rapport ya likaya to bengo na terme na biso likaya ba noko balingami likaya majorité ba fia mingi na kin ba fi mingi ba komi ko noali bana mibali kutu banda kala ba noalaka na Maroc no parlons pas eza ko bilanga nguba na poto kutu jeune 8 mois kayu ozongi fatigue ota l'écran ozo noalaka na balcon mais ke bana voisin mbila. Ok. Bato diamba balobi boy. Diamba oyo ndenge ezali boye. Bango soki ba noale. Et puis ça va babula be États-Unis, ata mutata en France. Soka noale loko yo. Abani ko noale. Et puis ça boule jamais aboule kin. A boule pe parité. A boule mamu États-Unis, ba Miami, wana obeta on. Na ko noale te bo bangate no noale te. Dite masuki ya pekisa ngeloko na onwale langate. Mutu bato bavanda na France, en Europe, ceux qui baza ko noale, bazo mela diamba. Makanisema ki nakaba Miami. Pourquoi diambe pe ça ba idée? Au moni kantia Las Vegas c'est ça yo. Ba gratte-ciel wana, place te 10 azokende. Pour un stage aux États-Unis. Kota mère bondé mutabengisi pour na musala. Alors, mutasan Europe azo noale, muta Afrique. Ceux qui sont noale, mutna kinto, bono aba noale, na simanda kubotemo libaya na bino bokangi mwa kapo, bozo noale. Tant bozo noale, zo peso boula, mata Air France, wana noale rakini. Na beta Panama, tant okoma na Panama, kangi photo na Tour Eiffel, na vimba na Château d'Eau, ba Château Rouge wana teni, kitendi. Wana boule ya noale rakisasa. Yawana ebisibino ke ba noale ya poto. Bandi kona biso même ya ba congolais, ba sénégalais, ba malien, tous les mutu noala ka azan noko. Ba timba parce que eloko yo Mobutu on pekisango ba yo comprendre que pesa ka ba boule. Ya on a bisibino que différence ezali entre noaler ya Afrique na noaler ya poto. Pour noaler ya poto ndenga zo noaler likaya boy. Azui asisi kayu na ye akomi na palais na balcon na mandambu azobeta boy. Na komela te. Bon monde mote peli so na bendi awa et pesinga mamo boule. Ngam na remplacer président ya Burkina Faso. OK ça na ngatinga na congolais. Sikoyo. Nazotika diamba sikoyo. Avant na continuer na masanga, na ngana na pesa na nous. Bana poto so mbolala na flata bien na kin. Bobenga Freddy Ndongala, Irlandais le plus suspect. Freddy Ndongala. Mandi Mandombo mama social. Nakata London. Nabo Sainte Tracy Mukokole. Tracy Mukokole nakata Bruxelles. Vrai chéri na nenga mukete. Tracy Mukokole. Merci les sousou. Na mutu nanga ya ndaku. Olivier Momo papa social nakati ya Suède. Nazo ke na deuxième partie. Tozo ke na avec pratique. Makamezo senga le soutena solo lango boy. Na tiki diamba na table. Na briquet na ye na bière. Weza bière ba russe. Boy bien awa na Russie ezali eloko pamba. Naza kotia bière na ngai T10, toke. Oyo ezali bière. Tani bokitisi mitemo na banda. Bokanti sa ya bino. Lelo dimanche na komela te so na sisi na obwaka. Na yebi bo kondanenga ki mombela omela na omela te. Bière yango yo. Musala nini bandeko ya bière balobi. Bandeko ba noalero ba melaka diamba basolo mabato ya bière. Oyo esala kanini na nzota moto. Oyo eza masangu. Parce que bière esama na masangu. Mais pourquoi muto amelaka bière alinga osuba na nzela? Muto amela bière alinga kosuba na nzela. Kosuba na nzela. Bato balangwa kawana tout majorité. Eza bata bière. Mais tandis que bato likaya za passe pour mona mutu amelaka likaya amelaka diamba boy asala ba désordre na nzela. Do ba noaler ba c'est un peu bien éduqué. Ba ça bien éduqué. Voilà. Bata bière. Pourquoi ceux qui ont meli bière, il faut au suba, il faut au sala ba makamu moko boy. Et comme il sera ba jeune libumu munene et omoni ba jeune mingi ba libumu munene, mais madame nanda kwa otia makelele libumu ko munene mais akolinga te. Kotika bière.
Donc, si tu comprends ma bien bien les accords là on a la côte côte, mais si tu bêtis tenir bien. Ndenge Olivier Momo a bêta ka tenir na Suède ou lingomele le côté. Tout ce qui est la troisième partie. Troisième partie est la liqueur. Whisky. Whisky. Na kosenga bayelangai whisky. Restaurant Galaxy Mambo, aux spécialités franco-africaines. Menu spécial Mambo, situé au numéro 137, rue André Carman, 93 300 Aubervilliers. Contact et réservation au 07 53 28 89 07. Galaxy Mambo. Arnold Nfouma.